du matin dans la salle de Venise. Et qu'on paie la moto avec cours de gras. Ma maman Paris, Maya Sika, on est ensemble. Petit officiel de l'association Maya Sika, le 18 mai 2018, de 20h à 5h du matin, la salle de Venise, 30 route de Roselay, 95 décembre, Sarcelles. Les billets c'est 25, buffet à volonté. Ok, vive, vive, alléluia. Le 18 mai, Dosa Lisusu Kakawa, Kota la caméraman, Denga Kangaka, hey, Soumameli, hey, Oye Bamaya Sika, Oye Kitoko, Soupa, Babouela, le 18 mai, Doual Souswawa, le 18 mai, Doual Souswawa, Oye Kota la caméraman, Denga Bazokanga, Baokanga Kitoko, Ma. Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. No image, Mazasa Moya Congo, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino. Une photo image à Paris. Babi Edino image. Sale image. Panzani Congo Mobimba. Eh! Chokomone Timachuta. Chikofoche Chokayo. Bonjour, Nabandeko Oyo, Bazo Monanga. Bonsoir, la bandeko, ba comme la tour à Boutou, Bazo Monangai. Yango, toza na site babengi Panja Sango ya Congo. PC. Oyo, PDG na ezali Edino image. Boyebi bien. Lelo ezali émission o babengi Lobato Yoka. Lobato Yoka eza émission ya mutu nyonso tout oyo. Sokoza na makambo ezaki ba réaliste, bakoki ko examiner kana yo okoki ko ya au lobby. Yango to fungoli ouverture ya mutu nyonso tout na émission babengi Lobato Yoka. Lobato Yoka eza pour la ba musicien, Lobato Yoka eza pour na ba artiste, Lobato Yoka eza pour la biso ba congolais. Lobato Yoka pe ezali pour na soko salisi restaurant ngosa pour la publicité na yo, okoya pe au lobby pour la publicité na ba yoka yo Lobato Yoka. Donc émission Lobato Yoka ezali Edino image mta simbi yango numéro na ye ekoleka bokomona yango. Lelo abengi ngai abina ngai mon général na émission Lobato Yoka na lingi yo mutali boso ozala o passé yango moninga azo passé na loba la bino likambo ya Lobato Yoka ka muto babi Lobato Yoka ezo lakisa nini elingo loba maloba onga na koloba bino boko yoka yango ali bino ne boko examiner boyeba makambo nga na lobi so maloba nga na lobi eza ya solo eza bien so maloba nga na lobi eza lukuta abosali critique. Donc nakoloba le pe makambo mboka nakoloba pe makambo zo leka na poto nakoloba donc nyoso to na koloba mais ezala utile ba makambo so eza utile na neti lelo nga na yeko yebisa bino likambo ya biso ba combattant toza na besoin que mboka ebonga ezala maboko na biso bana mboka yango pona biso to boyi élection ba combattant nyoso tout o baza na monde entier ba boyi élection ba lobi balingi transition sans Kabila. Transition balingi na kumbango balingi Mosengo azala président de la République, premier ministre ezala pasteur Ekofo. Bango mi balé wana basa na biso gouvernement to pesa 555 bongo to luka to sala pena seni ya bien, seni oya propre parce que bino bato bozo luka bo na ba élection. Seni wana eza déjà triqué. Ata ba bio sans ba machine à vote mais soki kaka nanga na munoko na bimisi que mutu ya majorité a gagné. Baminere baolobaki à lobby. Ozomona jusqu'à présent programme na Morezali bazolinga bacha papa kizenga po kizenga akomi les gens paranga kufa. Soki papa kizenga za donc makambu ya transition ekozala. Tandis que la minute toza bo transition eza souté. Toza la transition c'est silaki. Donc transition est contre la président oya sima.
président oya simandé yem dans côté sa transition à sika yem dans ça ce que mandat à sika tant président to voter yem dans ça la constitution est bien biso ba congolais tout ça la besoin constitution est bien constitution va ça qui on les a constitution bisoté constitution les a l'avantage à ba congolais tout ça la besoin na ngote pe constitution ana ba voter qui ngozali ba rebelle ba belgérien ba ta IDPS ba voter ngote biso ba ta diaspora to voter qui ngote donc ndenge za bongo yango wana to lui to lingi sous que ba constitution wana ezala sous tout ça besoin ba constitution wana souté tout ça la constitution est bien au basi basala biso et pas ba transform mayele ba congolais boyebi papa qui c'est que ça déjà bangona papa Liaou na nani Iléo basala qui déjà constitution ya biso ba congolais et ça déjà na place to zoyango to tient na place to appliquer yango moni tout ça la besoin que tout ça la pena constitution ya bien o ya bana mboka constitution wana basaki ya 2006 wana za faux constitution to ligne ngote pour ça avantage ya bisoté yango leo na lobala bino voilà biso ba combattant auto za la France auto za la Belgique auto za la Allemagne auto za la Londres auto za na États-Unis auto za na Canada ezali ngai wa bino général de Gaulle réaliste lelo to komi ba changementaliste ba combattant parce que ba ko coach sa biso buzo ba la kata combat to bebisi cible na biso to komi fingana to mola na ba individualisme côté trop on ngaza mutu ya mais tant to saki combat to saki makama ya mutu ya te ozo mona mais to saki na ba idéologie biso ba idéologiste na biso zaki ba tisekediste pato la nona nane tisekedi papa biso azaki muta changement alingaki changement za la kata mboka alingaki intérêt ya peuple azaki défenseur ya peuple donc yango wana nga état de droit et quota dans la cadre wana yango monique biso to zaki na besoin yango to landaki biso mais to kutana ba combattant musuba yaki pour la sentiment pour na ba parvenir pour mona bango ke baye baza ba combattant ba sama solo mais baye ba bebise biso combat ba tie songi na kati yango pe papa moko oyo osalaka na Mobutu oyo koti ba muama be na kati ya combat pour différencier biso mais yo moko jusqu'à présent banol o la biso ke okono bunda ozala face B qui les autres la face B to mona ngote face A to kena élection ya papa qui serait la gagner mais tozo élection na tozo primaturité tozo unité donc c'est pas la peine yango cette fois-ci to boy élection to boy vraiment élection ce qui élection ozala donc on préparer élection zali papa Mosengo yem to préparer sur élection et puis to changer la seni à sika seni ananga te seni à sika pour seni ananga nanga vanda wana mais mokola ko publier mutu na bango et un système tant que on mutu na bango tant to musa mobulu c'est trop tard ba na biso que non comme volaki transport sali nanga tangi comme moi moto ce qui transport c'est la ri ata boye na retard c'est trop tard yango moto zo moto aza logique oyo awozalani na bete no c'était boye ba déjà nanga aza déjà corrompu aza moto système ata boye que nanga aza la président élection à la sa machine nanga tant un jour à publication à publier l'été que moto ça gagné à publier toujours ba tout la banque système yango bazo linga ba ça to continuer à toujours kana constitution la bango wana OK ne baba que président soka si a commis président à vie a commis président sénat à vie pour ceux qui président me kufa yem ta remplacer na mandat na ya continuer donc Kabila aza président linga cha toujours Gizenga président soko ba triquer Gizenga gagner allez ba tcheli sous Gizenga poison à Koufi Kabila a eu poste allez anyongi biso lisusu donc yango photo za mayele to za la mayele pendant que Gizenga kuta le kakutu élection na kutu ya bongo ba préparer ezala te to boyango to boy élection to ligne ngote to ligne élection to ligne kaka ke Kabila ke nda démissionner acha Mosengo président ya transition papa Ekofo o ya protestant premier ministre biso tout ba politicien ya biso peuple tous asima la bango to préparer élection ya bien tout ça la recensement qui est congolais qui n'est pas congolais to luka to ça la armée na biso ba jeune surtout bana 17 ans tina 23 ans bana mibali tout to ke na armée pour la nation bino boke na armée pour la nation oya basi batika na mboka basala ata musala maboko baluka moya ba pesa mona quelque chose donc to ça la bongo pour que pas ceci là parce que Tobimi est belé. Wanezaki numéro 1. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express.
bakifunda nyonso nazokende na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Maloveni. Vraiment, ndeko na biso congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. Yango biso toujours artiste oyo, tulingaka toujours bato bazana ba idée solo kola Patrick Maloveni. À aire d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Maloveni rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutami awa na Global Express, Patrick Maloveni. Frais terrier, maritime, téléphone, Edino Image, Okozwa. Yeza kaka, au Pesi. On récupère la Kinshasa, Patrick Maloveni, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là bas poussa la Global Express, avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Maloveni. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la recherche de la développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien ou le team dans l'avion. Le team de la petit colis, la police express, ou cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter que comment on a mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la ndenge et abisso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien lélo, aux huiles lélo. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.